Yerusalemi na kati ya Yerusalemi. Nkamba na kati ya Nkamba. Nkamba oye! Oye! Nkamba oye! Oye! Nkamba oye! 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 Yerusalemi jamba ikunanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwana velela. Bato komi nesika likambo eza kofuta nzete oyo moto peli na Yerusalemi eza koningisa mokili mobimba eningisi mokili kaka te likolo mpe esili koningana ndenge ekomama na Isaïe bamai ezotonda na mokili bamoto mpe ezowuta eyeba te nzoka nde tata tu aza koningisa mokili ne ya vandi na ye na Yerusalemi papa Simo Kimbangu Kiangani oye oye papa Simo Kimbangu Kiangani oye oye wana fursa tata Molimo Santu ndenge aza koningisa mokili na ye aningisi kaka mokili te likolo mpe esili koningana bamai moto esika nyonso eningani aningisi to aningisi te aningisi. Troisième papa Simo Kimbangu Kiangani oye 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 papa Simo Kimbangu Kiangani mwana velela wazola walemizola kangela yandikaka 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 jinya ya bosa likoluka ezalinanga ikimbangu masoyo kozalina yango kosa ezalisenanga wafelikonyonga wasepama walugana ikimbangu masoyo kozalina yango ezalisenanga Nzambi votele vosinini votumini volombele kaniki ningi kakinime kanzayo kakiningi ok ne sait qui peut parler devant ok ne sait qui peut parler devant aucun insecte qui peut parler devant. Ebeto bebeto. Bonne année. Bonne fête. Ebeto bebeto. Ebeto bien beto. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu liboso ya kobanda programme na biso tosengi mama Gofine aya kofungola biso libonde batalisangi tata mwana vile na kwasi ya mzati ya tuizili tongi kuvila kanika ndugu yangu Mosco mwana vela kutufulukisa izola mpasi mwana velela amen. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu papa ya liboso tosengi bolimbisi na oyo nyonso oyo biso bana na yo ba musicien ya Nkamba na ba mama na biso na ba na papa tosengi olimbisa biso na nyonso tosili kosala na 2021 ti ndenge tosilisi janvier nyonso oyo papa tozongisi matondo na kobatela obateli biso okomisi biso na mokolo mwa lelo papa na 2021 aneo papa tosilisi yango na pasi na mikakatano papa yango ndenge kaka kolobaka le premier ke tokoti na mvula 2022 eza mvula ya mapamboli
papa yango wana papa tikete liloba na yo ezala kati na biso papa tikete ezala mvula moko ya mapamboli banda maladi baliwa ba difficulté ndenge na ndenge papa yo moko yebi longola ko kati na biso papa satana ayaki kofanda na faki afandeli biso papa ya solo faki yo moko zwaki yango na maboko na yo me papa satana azakaka ya kofanda ndenge papa onda zokoloba nzambe na biso yo kaka mutukoki ko benga na ye kati na biso pamba te fanfare eza na maboko na yo esengeli satana azala musika me papa tozomona kaka aza na biso kaka kati na biso papa boyokani ya malamu penza eza te bolingo penza oyo ya yo tata nzambe eza te bolingo ezali ya hypocrisie papa longola biso hypocrisie kati na biso papa lata biso tozala mutu moko papa tozala maboko na yo papa esengeli tozala kaka na oyo yo koloba biso pe tolanda kaka wana mais soki mususu ezokobima c'est que satana yango nzambe na biso toye epai na yo bana na yo papa bongisila biso mosala monene opesi biso ya kotonga ndako opesi biso na ba gros pastoral bandaki nkewa mongwandanda na manzokutu papa na lokola bolingo ezate ya hypocrisie papa tozokoka te nzambe na biso longola biso na page wana satana wana papa oyo afandeli biso ti lelo oyo azolongwa kaka te papa luka moye olongola ye pamba te tokokisa mikano na yo ndenge yo peseli ba difficulté tozana wana bandako papa eza pasi ndenge bakobenga ke compagnie oyo eza compagnie luzizila papa na bandako koswa na ekoma na ba mama pamba te pose ezali tosala boyo tosomba ta boyo tosala mbongo ezate papa dange na tikala koloba ke na kena niongo na bino mais tata tanga koya ye muta kokokisa nyonso akobongisa bino papa tatango ezali nde yo nzambe na biso toyebi ke yo ozawana pona biso papa bongisila biso pasi papa pasi ezali na kati na bandako malamu surtout ba grippe oyo papa ye pasi nzambe na biso yango tozosenga oyo nyonso tomoni na 2021 oyo pasi na biso papa bongisila biso 2022 ndenge ozo olobaki na tongo eza mvula ya ndenge mususu ya solo papa tozomona yango deja ke debi kaka tozomona ke eza makamu mususu papa bongisila biso tala pasi bana na yo bakomonaka 4h 3h ponge silaki pona parade na misala makasi papa yo yebi ndenge tokosalelaka papa tozali futi te ya solo tozali futi te pona mabe oyo biso tozwila bangagement oyo ya mutu oyo kutasala ne mutu te papa kanisila biso na bapasi oyo biso tokomonaka ntango nyonso papa tozali futi yo mutu obongisaki obongolaki ndika ya kopola wana neza eloko mais okomisango ya kitoko papa kumpenda liakango amona ngo eza kitoko papa bongo biso bato simbi na maboko ozwi molimo na yo tie kati na biso ozwi pe don ya musique ya msala no opesi na biso ozwi biso bendi biso obengi biso sentir papa eza na musala ya pamba bongisila biso papa oyebiki kati na biso bato pe ya kodefa bazali papa kata kaka mokano pamba te yo olobaki nzambe na biso ke bokoki jamais bokotikala koyokana te na bana satana na bana nzambe papa kata kaka mokano oyo ya kodefa bakende na tata na bango oyo yo basala musala ndenge yo moko olingeli papa mingi mbele ezali ya koloba kasi papa tangu tuna tosengi te kotala otali biso yo moko yebi moni deja posa na biso oyebi ba difficulté na biso papa oyo tolobi te yo moko omoni bongisila biso bana na yo mwa eloko ya moke tobongisi esengelaki boye te ndenge papa ndenge ozomona nombre za ya mwa moke papa koya na biso epai na yo komaki lokola guerre na ndenge nini tokopropose mokolo boye mais ezosimba te tokopropose boye ezosimba te mbele si toya deja papa yango wana eya komona na ke espace monani mardi yango papa moni mingi ba mama na biso épouse ba mingi ba yebaki te alors papa toye tomoni kaka mokolo yango kaka kobongisa kaka na biso yango nde toye pona koya ko présenter moi
eloko tobongisaki papa moke kaka oyo tokokaki kobongisa papa na bozwi ya pasi yo moko yebi compagnie Luzizi la papa bongisi la biso ndenge toloba papa vraiment eza na improvisation jour wango eye kokweya yango papa mwa eloko pe ya moke oyo tobongisi eza wana na mokuse nzambe na biso tosilisi wana na komba tata mwana tata molimo santo amen tosengi liloba pa ya papa na biso. Kimbangizi oye! Kimbangizi oye! Kimbangizi oye! Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Yerusalemu yapa, Jikundala, Tatanzani, Fumuisu, Yera Mwana Velela. Faki oye! Faki oye! Faki oye! Sentir ya papa, toujours en avant, coûte que coûte. Eunui! Embazi! Yulongobia kuloye! Yangalala! Esengwa bien, esengwa te! Kiese voga, kiese kwe! Tsai voga, tsai kwe! Merci. Boye kotonde la biso moboya sika. Tout ça en janvier, ton côté en février. Il a que 2022. Quand on maki, il y a un tout ça, il a mis coloniaux. Par le bureau, tous les années, mon sous bazar Rodefa. Est-ce que Satana Saraki Mutu? Satana Asaki Mutu te. Pisu makamboana et kozalate. Tu as gagné, hein? Bisu moka to bongisa. Tala bipa to uti. Pipa yo to komi 100 ans ya lingomba tumbezaki makasi nzambe akoyaka nzambe akoyaka te kasi bamabende bato wana bakotika biso te po soki basali mabe ezosimba te biso toleki bango batikali na bango ngomba ekoki kokweya te c'est le contraire. Au place une tembezali, kolobana yo likamote. Silence à ma kamote, hein? Yo lobi na nganga na linge na ngate, kolobana nga pezate. Okolemba bi okolemba te. Ngana leki na ngai. Likama malamu ne yango to kodima. Oyo akoyena conseil ya malamu yango ne to sala. Toyokani, hein? Ngasi ko na komi pre. To banda te. Yango tozo luka yango wana. Bokoka. Fakikin. Na 5 mois papa alobaki bena makambo. Que bokoya kovana na kambo
alobaki mpe alobaki te ezaki ndenge donga nani alobaki bo papa nakomba tata mwana mpe Molimo Santo papa alobaki na biso na 5 mois ntango osala bateatre alobi na biso boyi mikolo koya nga nakende kovanda na nkamba biso misato biso mibale papa Kulutu na ngai na papa Mfuma Mbanda tokovanda na nkamba eske bino bokolinga koya biso tolobi papa kutke tokolanda yo tokoya biso toyebaki koya awa bakosala bakamp bakosala banini me ndenge toyelaki ezali koya ya molimo papa alobi papa na ngai abengi bino moko na moko aya awa na nkamba papa na ngai abengisi bino boya na nkamba awa donc tozali ya papa na yo papa nde yo po alobaki na biso tata akoya bokozala na tata akosisa makambo nyonso ya bino na kena niongo na bino me tata akoya akosisa makambo na bino nyonso tout. Grâce à vous que j'ai construit cette église. Donc grâce à vous que j'ai construit cette église. Yango makambo papa alobaki na biso papa misipule akobakisa papa tozali awa to mipesa ezala butu ezala moi ndengo olobi ko démarrer biso toza sima na yo papa démarrer te biso tozali ndengo olobi za prêt biso pe toza prêt papa misipule na komba tata mwana pe tata Molimo Santo ndenge mbuta onda lobi ezali kaka ndenge wana papa ezalaki na 13e fois oyo asololaka na biso alobi na biso na makambo nyonso oyo ngai diangenda nasala nalobeli bino yango baposi na ngai etikali vide na molimo ya solo na loni bino mpe na bungiseli bino me na musuni ya solo natiki bino pauvre na musuni yango wana nakokende kaka na nyongo na bino ngai diangenda nakokende kaka na nyongo na bino kasi bomona motema pasi te makambo na bino eza pa ya tata ntango tata koya yenda kobongisela bino oyo nyonso bokozala nango posa biso tokobomba na bino tobandotala bino na musika kasi bobana na bino te kotala oyo tokotalela bino pe bokozala na biso awa na nkamba lere papa lobi na biso bino bokofanda na biso awa na nkamba pamba te biso tokoya kofanda libela na nkamba bokoya to bokoya te papa ngamuta liboso na zongisaka tokoya ti ale biso nyonso papa ye kotuna pour la 2e fois tozongisi 3e fois tozongisi tokoya kofanda na nkamba mokolo mosusu papa otunaka biso su question wana olobi estce bamisi ya Kinshasa bandima maloba ya papa ya okoya kofanda na nkamba papa moyen ezali te oyo monaka toya kaka barepresentant ya Fakimere me mingi bambuta na biso mpe basa basili kotika biso mpo na nini toyebi te me likambo oyo yo tata Nzambe obongisi oyo olobi soki esalami te na biso bato ezalaka pasi yango na Nzambe na biso oyo yo ozoloba eza ndenge wana olobaka na biso toya kofanda na nkamba soki bino misato boye awa kofanda Nzambe na biso yango wana kaka mwa moke na bakisi na makambo mbuta onda alobi toyoki bien toyoki te biso tolingi présence toyokani bien toyokani te oyo amonanaka ye wana nde bakontaka bemoke na classe soki maître amoni ye professeur amoni ye basalaka nini présence soki mwana ye te batie nini apesa na Nzambe mpe eza bongo bie bongo te omoni nini yango ozokimisa biso mabe wana eza na kati ya mouvement nga nalingi bosisa ndako na bino bobandaki awo toyokani bie toyokani te
po makambo eza koya liboso eza makasi présence na bino ekolukama mingi bino bosali bien na papa o papa ke voyage mbula ebeti poto ezali kabina papa ekangami banani bakopusa biso bato za kokindika ngo biso kotombola ngo pene kotombola o po eza mabe banani bakosala biso tozosala ngo papa nini susu oza kokutana yango partout bon oyo toza kokutana nango mingi ezalaki soki papa par exemple abombani quelque part biso tozalaki na nzinga wana pamba te papa alobaka boye place oyo ngai nazali te soki natindi bino ezali kaka ngai mutu nazali wana donc présence na bino ezali ngai yange na continue nde papa alobaki ndenge biso tozalaki bana mike toza komona toza koyeba makambo ndenge ezalaki koleka soki bobosani biso tolobi bino bobosani bongo mpe bongo te ndako bondimaki yango wana sikoyo ekomeli biso problème bato bazali prêt ya kotinda bongo mpe bozoyokana te bongo mpe bongo te posiko bolobi nini papa nakomba tata mwana tata molimo santo papa tokoyokana nde likambo eza wana ya pasi na poto balobi baza na bango prêt kasi bazoyeba te bakotinda na nani bakopesa pa ya nani donc question yango bazokopose papa question wana yango nde biso mpe tozokomisa pa na yo papa bango baza na bango prêt bazobenga parci pala baza prêt me bakotinda na numero ya nani tomoni kobanga na ekomi wana surtout olobi na papa honda papa mbenza azali batinda papa ekomela na papa mbenza toyokani ngai nayebi kobanga na moto eza wana bongo bie bongo te eza bongo papa bongo eza bitumba bongo eza na problème ta moto asaleli yango te me makanisi estce ya solo aliango kaka olobaki na biso boye papa soki batie yo mokonzi makambo mibale ekokwesa yo makambo ya mbongo na makambo ya mwasi soki makambo ya mwasi okwei te okokwela na makambo ya mbongo makambo mibale oyebisaki biso papa tobombaka ngo papa mvuma longo yo na nzoto wana ndairo ozalaki na nzoto papa ezali kaka yo papa makambo mibale soki okokwela na mbongo te okokwela na mwasi makambo mibale so batie bokonzi neti nga papa otyaki nga PDG nabangaka makambo wana nabangaka tozala sire na yo sire mpenza papa sire naza sire alobaki na biso boye mama moko bino boza na duti te koyokana yango yango wana omoni koyokana bato ya poto bazokima yango wana ozomona ndenge bolobi bongo bozokanga nzela bokanga nzela te papa asa lobi mbongo epai ya papa mbete eza boye te tokoko contredire likambo wana te donc mbongo nyonso ezala awa na afrique ezala na Asie Océanie numero kaka ya papa mbeza papa nde eloko tokosenga kaka numero wana ezala na biso po toyebi yango te po topesi bango banumero topanzi yango banumero wana lokola papa toloba monde mobimba ezoyoka eza boye te estce bakocontredire su papa donc biso nyonso toyoki ete mbongo na maboko ya papa mbeza abu bon oyo akocontredire lisusu kopesa kuna te kosala boye te epai na ngai makambo nyonso epai na ngai na mutu na ngai nabandaki makambo na ngai yo bandaki faki yango wana bolimbisa ngai bomema sango te toza liboso ya papa toza liboso ya tata nzambe
tata nzambe ye moko akobundela biso eza boye te mbongo epai ya nani mbongo epai ya nani mbongo epai ya nani bon toyokani nzambe na biso toyokani na biso pamba te yo olobaka na biso na 5 mois makambo nyonso nalobeli bino yango eloko na bombi kaka bonzambe na ngai bonzambe na yo kaka oyo bomba me oyo nyonso osolobeli biso eza boye te nga mpe nasepeli mingi mpo mosala wana soki tozongeli yango tosali mpe ya mingi tobongisi yango oyo koya esala nini mpo motu nyonso musicien nyonso ayebike nakozwa place ya sur nakolala me ndenge boyelaka soki surtout le 6 juin boyokaka pasi yo nde protocole protocole international du monde. C'est bien. Namonaka yo so bakitika na premier poste babuti weye na bakiti wana yo okeko na ozwi bango omatisi bango nde yo ngai papa ngai banda feti wana ti lelo ngai kaka olatisa ngai eloko wana molimo yango na koyamba bango nyonso ti bayaka awa donc on est simple moi bazolaya yo ide eza te bazoloka kozanika muna mutu alors nakozanika muna mutu te so mutu apesi nga quelque chose napesi na mutu alobike pesa na ye nali kupesa PDG yango wana likambo toza yango ya monene cette fois-ci presque bato nyonso bazokama nkamba ndenge ekomi ndenge mpe bazolakisa yango ke ezokotongama ekota na bino foye olobi nini cette fois-ci bolamuki be olamuki libela papa oye olamuki papa pesa biso makasi na yoka ya molimo papa po ete bana na yo baningana tosala mosala oyo sili kopesa biso mpo makasi nyonso papa eza epai na yo mpe loba mongongo na yo na molimo ya solo na musuni mpe papa loba mongongo na yo mpo bamusicien nyonso ya mokili batinda mbongo tosala mosala wana papa tomonaki ya bajeteke tomonaki ya badirigant tomonaki ya bafriki tomonaki ya basurveillant na oyo bino bokosala wapi okoleka ya biso papa po ya biso ya 3 niveau ya biso 3 niveau ozobangisa fosika bango eza na triangle non 4 maisons sikoyo ya bino ezali na kamfuma wapi ekoleka ya biso ekoleka esike bosilisa yango tokosilisa nzambe na biso ekosila bato apoto bozoyoka bato apoto bozoyoka botina mbongo makambo kobanga susu ezali botina mbongo musala ekosalama biso tozali apona musala fabrike ezali mabanga ezali sima bakosomba bibende bakosomba zelo ezali awa soki esili mokolo oyo bakofongola yango wana nde kozala somo bato nyonso bakoloba wi tondimi bongo bie bongo te bakali wana elongo papa mfuma longo alobaki yango bien oyo tozomonela pasi oyo dale oyo batiaki yango biso tokei kolongola yango tozomona bie tozomona te tozomona teke makambo ezotambola kalo donc badale oyo nyonso bakundaki basatana ifo elongwa banani bakolongwa yango bino te biso papa makasi ezali papa makasi ezali na nguya na yo papa makasi ezali kabasala tadi banantandwa tadi aniko ifeti
eza bilamba ya chere tika osala bon. Donc c'est ça moke nazalaki nango na misala oyo bapesa bino kinkewa wapi lisusu mongwandano wapi lisusu voilà nga naza prêt nga nalobaki tracteur moko fo ekende na kinkewa eza na nzela eza koya mpo nalingi soya masango na banguba na manioc biloko nyonso fo ezala bien ezala te ezala papa biloko ya 3 mois 4 mois yango epesaka mbongo rapide toyokani kana cycle mpe fo ezala bakoko ezala po papa alobaki nini mpona bakoko wana mpona bakoko papa alobaka boye biso tokotekela sucrière bakoko tokosala bilanga bakoko mingi liboso tobanda na sucrière en plus na sende tokosala biso moko sukali ndenge papa alobaka na biso biso moko tobanda osala sukali biso moko bato nyonso mpe babanda ya kosomba sukali oyo biso tokosala ekozala na kinkewa epai tozosala nani bilanga koko deja mbuta mpanzu asalaka deja 1 hectare ne te mbuta mpanzu soko azali awa mbuta mpanzu abandaka deja bilanga koko wana po papa alobaka bilanga koko wana nebandeli tobanda otekela sucrière me na suka biso moko tokosala mpenza sukali ya biso moko yango nalobi naza prêt loba. Merci papa na kombo tata Mwalimu Santu na kinkewa tosalaki 1 hectare bakoko 1 hectare et demi moto bakisa 3 hectares mais semence tosombaki ezalaki ya mabe alo 3 hectares wana ebebaki na mongwandanda toza na 1 hectare ya banzeta mbila et puis demi hectare ya banzeta mbila ya sombo wana mpona kosala mafuta mbila et puis papa de ngenda papa tango za na nzoto papa de ngenda otika pe machine eza kuna osalaka mafuta papa donc na mongwandanda ni musala ngone za wana ndena ki na manzo kutene na koma kite papa nyonso wana nga nayebi yango toza kobanda programme wana bato bayebi kaka misala papa atikaki ekufi te tozalaki na periode nde ya mabe oyoki yango sikoyo tolingi ozongela makambo nyonso mpo nde yango wana ye alobaki tolona tosala nini mpo lelo soki bafrontiere ekangami na biso tokozala biloko na biso yango bayebaki ke communion ekosalama na biloko biso moko tosalaka eloko ya mondele ekozala te mpo soki frontiere ekangami moyen kosala ezali te boyebi yango mpe boyebi yango te yango nalobi tolingi todemare misala nyonso tosimba yango communion oyo tomelaka biloko nyonso oyo biso moko tosalaka tolonaka ti yango wana tolobi faki totelema mbala oyo tracteur eza na nzela mpo tobandela nano na kinkewa meme tayebi makambo ya mpemba makambo ya mpemba papa alobaka na biso lere tokomaka na mpemba alobi ete société ya ciment ekozala kuna na couleur tokosala yango na mpemba nani talobaki yango papa diangenda kuntima wapi courant courant papa yo moko oyebi ndenge oza kobongisa mpo papa alobaka na biso bakompani nyonso wana tokosalela yango na courant ya mpioka donc courant mpioka yango wana ekosala misala na biso nyonso ya lingomba awa na nkambo ti luozi papa alobaka mpo na luozi alobaka di bakompani ekozala soki 67 kompani ekozala na luozi nde papa na bakaye tokomaka makambo wana nyonso me na motu talaka kaka kobosana
yango toujours kolinga to bandango parce que makila na ma ezana no makasi et ceux qui to lembi to sala ngo papa to banda be to banda te to banda na banda ko lobela makamba pioka kuka ya oyo nyonso programme eza na maboko na yo papa ndenge oloba ete makambo nyonso eza pa ya papa Mbete yo moko oyebi ndenge okotinda yango mpo misala nyonso wana esalama bon bandimi nyonso fo bayoka to banda pioka. Excuse papa na makambo ya sikre na banzo tinda kanga na kulungongo na 2020 tant que na kulungongo na compagnie sucrière tant ba moni biso balobi biso to suki dans la compagnie sucrière ba koko na bango ezobota lisusu te ba komi kozwa ba semence fe uta na France, Belgique, Suisse na Allemagne oya bango awa ezosala lisusu te ntango bayoki ke biso toni todemare kinkewa indien oyo aza kuna lobi bakimbangisi te toza na niongo na bango donc balingi bademare compagnie biso oyo ya biso ezokokufa indien azokoba ndenge wana na miso ya bana koreki parce que moko asala kuna mwana koreki moko mwana faki mosusu mwana kola dirigeant na neti kutana na bango kuna alors ti lelo compagnie secret bazoyi bajaki biso na kinkewa to todemare compagnie oyo ya bango wana ekokufa parce que bango basalaka na baengrais chimie siko engrais chimie ezoproduire susu te wana ni histoire nakutaka na kulungongo papa na tuli bino pamba te bilo botiaka na bino engrais chimique te mais ebotaka bien yango biso tolingi ke tosala ya mingi tikam papa atikaki fo esalama biso nde tokopesa force ya makambo nyonso biso faki soki toleki liboso oyo batikali bakolanda toyokani yango wana kambo tokangi lelo tolingi lisusu te moto aya kokosa biso toyokani parce que soki tosali te retard ya biso moko soki tosali tozwa ko avance yango papa mfuma mbanza alobaki butu ata eumeli ntongo ekosala nini ekotanga bie ekotana te eza na nzela bie eza na nzela po tokolakisa makambo oyo tokosala awa ndenge moko na Congo Brazza oyo tokosala bakongo Brazza mpe na Angola partout fo tolekisa makambo nyonso yazozela mpe apaki bateau de pêche apaki oye bozali be bozali te bateau bakokoka yango be bokoka te bon bamama bayoki bamama pula ye deja ayebisi bango babakisa susu eza na nzundu bino bolobi nini ndenge yo lobeli papa bateau de pêche ekosalama ndenge osengeli yango papa ndenge bamama bazosala ndenge mpe biso tokosala bateau de pêche koyamba yango nalobi bato wana basoso tomoni yango kolia na bango tosombaka biloko me nga nalingi biso moko tosalaka molensi napesi bango oyo bana kosala biloko nyonso bazalaka na mélange basalaka nini na nini namutu ayebi technique wana o wana elakisi ke bambisi eza nécessaire masango eza nécessaire ya nini lisusu soja eza nécessaire yango nalingi na kinkewa soja ezala masango ezala nakomba tata mwana mpe molimo santo na mélange yango basalaka fozwa farine d'amande ou bien farine ya maïs ya soja farine de poisson alors osali mélange ou bien soki poisson eza te okozwa limpiado farine chenille mbinzo donc yango nde basalaka aliment de bétail ya basusu de volaille nakomba tata mwana mpe molimo santo
Amen. Biloko wana avaye mwana na makasi euta epaye banani. Voilà. Soki tosali bongo matama na biso ekovimba okoma minene kasi munene mpe soki eleki mingi mabe otambola na mesure biloko oyo boyeli biso makambo oyo tosololi Nzambe atya loboko toyokani donc yango toyambi yango motema malamu ndenge bakolo baloba ete kolia malamu babetelako maboko mbala mibale biso tosali boye. Merci nasilisi nakomba tata mwana mpe tata molimo santu. Amen. Nakomba tata mwana mpe tata molimo santu. Papa likambo moko tobosanaki opération na biso ba musicien ekomi mingi baka wana papa. Vraiment bongisela biso po avec baka ya opération moyen ya kosala mosala ezate. Tika totonda maloba Nzambe na biso apesi biso na kombo misatu. Nakomba tata mwana tata molimo santu. Na kombo tata mwana pe tata molimo santu. Biso tozali bana na bino. Bana nyonso bakendaka epai ya tata na bango. Tata nde asalisaka bana. Yango tolobaka ntango nyonso ete mabe ya biso bato otala te limbisa na manso tosalaka ya mabe. Okotisi biso na mobu ya sika. Eza na biso ya mapamboli. Toyekozwa nde bilembo. Otovana nango mbula mobimba na bambule za koya liboso 2021 na bambule liki tonyokomaki mingi bitumba kufa maladi nzala oyo bokotisi biso pambole tozangi kimia pesa biso kimia tolalaka na malade kolamuka mpe na malade nzoto ya maladi esalaka te nzoto ya kimia yango esalaka misala awa na nkamba yoluselemi kolo Yesu na tata kimbango bokangaki likambo ya kobikisa loposo mwindo bomonaki ete pasi ya moto mwindo eumeli mingi bino oyaki korekipere biso boloko ya moto mwindo 4400 ans kolo Yesu alobinga na kei wana koya kosala ya mingi ne ya koleka monanaka le 6 avril 1921 Papa Kimbango bandaki misala na yo kobikisa bato maladi ana nkambo. Osalaka makambo se ya ndenge na ndenge. Bikisa pe biso. Tolotaka nde mabe. Kolota bato kokufa, bato bomoi, bapesa biso biloko ya butu. Kolala kolamuka nzoto pasi. Toyokaka moto pasi. Miso kingo motema maboko mukongo libumu timakolo maïté makilate tension l'estomac malaria typhoïde hémorroïde diabète PC maladie andeke cancer cardiaque AVC pe opération na nzoto bambeli ekomi mingi na banzoto bato baza kosouffrir salisa biso surtout basanza oyo kobana na septembre avril sanza ya mai tobelaka mingi bamoi makasi bambula makasi fièvre grippe koso malaria typhoïde
mai makila kusina na nzoto kosanza diare na mamaladi mingi na bopito batu batondi na badispensaire batu batondi na bandako tozolela kaka maladi ezosila te ata tozokomela bakisi yo tata nzambe soki otie loboko te pasi ezali kaka liwa nde ekomi mingi surtout maladi oyo eza na kisi te bafrontiere ekangami ekomi bavaccin tosengi nde loboko na ye ya nguya likolo mpe mokili biloko nyonso na mokili osaki na liloba nzoto ya moto nde osimbaka na maboko na bino ya nguya bokomisa biso bato loboko na bino ya nguya esalisa mokili mobimba maladi yango tinda yango mosika esika bato bazali te biso nyonso tobika na mokili mobimba likambo toza kolela mingi nde yango wana maladi oyo silisa yango na 21 olobi bana botanga mokili oyo bino moko bakotambusa yango tomoni yango na Afrique centrale biso moko tozotambusa mikili na biso mosala nde esimbaka moto soki aza na mosala te vi ya pasi mingi batanga basilisa kasi basalaka te oke na leta mosala ezali te oke na mondele mosala ezali te oyo bazosala bazolongola bango tina nini crise ya mokili mobimba crise mokili mobimba bazokolela pasi eleki misala ezalaka lisusu te zongisela biso misala kokangela biso motema te oyo bazosala promotion na fonction na misala na bango oyo bazotanga bazwa diplome nde efongolaka nzela moto asala tata mama babalani mabota eza te mosala oyo tozosala ya batata na bamama toboti bana mpe bakoya kosala misala oyo kangela biso motema te oyo babali nanu te mpe fongola nzela ya mabala mwana soki asengi lipa bakopesa ye libanga te me bakopesa ye lipa mwana soki asengi mbisi ya mai bakopesa ye nyoka te me bakopesa ye mbisi ya mai oyo tozokanisa na motema oyo ezosala biso pasi bino kaka bato boyebi yango mpona 21 soki omeli osalisi moto otindi na mai akende kosokola yango nde tomelaka yango nde tosokolaka efongola banzela ya misala elongola maladi na nzoto etia kima na banzoto na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.